Un mot pour la Serge Yeye, conseil pour prodiguer Nengatikali et un choc au azur vraiment la coup fait la papa la maman. Oui, nous avons un choc makasi pour fait la papa la maman en même moment. Nous avons Serge toujours makasi parce que nous avons dans un mettre tant qu'il y a circonstances. Donc on peut tout faire, mais papa la maman c'est baqué. Donc merci, après ça merci. Et puis c'est ça. Merci beaucoup. Un mot par rapport à Yann Dimosi, Azara appelle un groupe Simba, les santé autres perturbées vraiment ma casse. Est-ce qu'il faut tous les SOS ou soit tous un mot pour repérer ça, pour lancer la deuxième famille artistique, tout le gouvernement, tout le web, tout éviter pour que tout le monde puisse sauver via Moutou Azoluka. Et on a besoin de soumettre la biso. Oui, c'est vrai, Yann Dimosi est très malade. Très malade, Nazara qui est lobby. Maintenant, Talaye, Azara vraiment malade. Ah, tout c'est un gouvernement. C'est un gouvernement. Bah, mais pour qu'il y ait soin. Parce que ça demande beaucoup d'argent. Mais il y a des artistes. Il paraît que c'est 15 000. Est-ce que 15 000 euros qui n'est pas à 15 000? Non, non. Biso artiste, tout ça, là. Tout 5 ans, le gouvernement a biso. Tout 5 ans, na fan, na biso, nyo surtout au balanda biso. Bah, mais qu'on peut soutenir. Situation situation madame Ezandé ça va ce n'était qu'un premier pas. Premier pas, quand même tu as une deuxième famille. Le reste est à faire. Non, tu as une deuxième famille, tu as mal agi. Le reste est à faire. Mes amis seront invités. Il faut que vous baladez. Pas mi bali ba oche, pas mi bali ba oche amwe. Ma sœur, vous avez la raison na yo. Babi ba mi bali ba. Basamwe. Babi ba mi bali ba oche amwe. Ba basi bo kende te. Na obenga no peka ngate, obenga penga te. Obenga ne ko benga ngate ne bo obenga ngate. Lobi, no moya na matanga. Maman Loso, c'est pour le monde en bonne santé. Ça va. Ouais. Bien. Bon, Yélisée, nous avons annoncé Batutu. Boga famille. Nous avons annoncé Batutu dans le mois de juillet. Mère déjà, père alors on peut ça va biloko. Père Nilio. On va la maman Loso. Donc Batutu ba yebi que oh non mère maman Loso dépasse ali parcours à Koli à évoluer na ba mettre paille. Na biso na Lisboa maramutu. On a pas mère avant na kitsa libala te. Kenenge zalako. Ya mobali no mundo que toi affirmer que au Bali. Mais na mois de juillet awa mère il va faire sa binodane. Chocolat confirmant. Donc chocolat yo a témoin. Mère a trouvé sa biso awa. Donc moto na mona place maman Loso aliar mobali na ye de côté dans le pas chingom. Donc au monde na macha chingom. Ma fille na pe biso yo. Non ma fille d'honneur bango yo batina atide ba fatu kayembe et gafala ça là c'est parce que depuis to banda makambo yo to mona mbali boso etikali mama Ida. Abali reta yango ba fille d'honneur ba garçon de Nikolo. Bakopa batandi l'équipe béni. Photo première concert ka moko ya sûr pour que tout le monde appelle mariage.
Tide, boumeli, ba mibali ba ochamwe ba obala bala bala bino basi bo kendete, bo basi to. Bo kendete ba mibali ba obouger bino bo obouger te. Ba mibali bele ba obala. Ebiji bo gagner boye. Ebiji. Ebiji. Eza dju nini bazo bala bala bino bo obala. Ba mibali bele ba obala ba obiso ba obala. Et bah, mi bye bazo bala. Chez nous, ça ne passe pas comme ça. Il faut avoir des verres de donc, on peut donc, ça ne veut pas dire que tout le monde il faut y aller à Kaka. Non. Donc, tu es Kaka, mais hommage à papa et maman. C'est quoi? atikali na bandeko na ye et puis atikali na mwana motema yoni opesa ye peut-être eko consoler. Bon, en fait nga na lelo ko consoler te nzambe na consola ba ponga mon père fraîchement féline de peur donc nzambe ram te pesa biso makasi. Merci papa na maman papa yango nde likambo bango nyonso ba être cher donc vraiment ça fait très mal yango tokotiki mpe toza awa nayeti ntango vous avez un message pour notre frère qui a perdu ses parents? Oui, message ezanga te ngana koyebisa ekaka ke nzambe na biso azali papa ya bafutala po adefendaka biso azali donc mingi ata baparent baza te parent na ye oyo akreye oyo atindela mokili à travers baparent wana azali eza nzambe. Oui, les pères des enfants congolais asali touche na nzambe akamama na nzambe e atika distraction omoni ezalaka na age moko boye tazaka maturité na vie et surtout na baka oyo il faut tala sikoyo otikali yo moko baleki bazali responsabilité ezali sikoyo otia mayele na oyo se concentre na makambo osala prix oyo manzela mpo baleki mpe soki basali mwa fai bakotala yo yaya donc yango wana nde nakoloba na ndeko nanga azazali na nzambe ase concentre et atala charge oyo bapara batikeli ye po merci. nazopesa mwana oyo ye na bango mibale bazobala na kala te sikoyo ye na bamilia bato azalaka kolesere na mobali neti andimaadibala te siko kotingama aza artiste mobali ne pas artiste atiki ye ya panzani ye pa panzani na nene oyoka mabe nde baobalana atingama ya mobali neti ke toyebake baobala okende aloba na mikro libala na bango esala pasi ekutina milobana na munoko siko nokata mpo yo na oyo naopesa conseil ke ere mona mili oyo baartiste bazali sala lwa mobali oyo baartiste tambola mpe oke kote batina bazali kote batinde bazali omoni ne odeplace oke kote barenate bazali bongo nde ezalaka ezala bongo ye moko yo ofilme eswinga moko esali na pasi omema mama mbo moto nanu ekomela ye te ayeba ndenge eswelaka te donc eswaka makasi moko sikoyo deja ya mama kaka eswaka soit ya papa kaka eswaka makasi sikoyo ya mama na papa double donc nazokoka kolobela te mpasi nini o serge aoyoka mponga mpema naza orpheline de père et de mère nayebi mpasi nini oyo esalaka ya kozanga baparent siko bakufa na bango ata na baintervalle moko boye moko ya réconforte bino mais bango nyonso à la fois donc eza vraiment douleur makasi douleur vraiment donc serge ndenge aza wana aosouffrir et puis mpasi oyo ye na famille na ye baoyoka ata totondi ebele boye tosisa yango te donc moto osisa yango ezaka nzambe ye moko po ye moto azokisa biso bapota wana ye moko mpe nde motazanga voilà ezokende compatir avec Serge. Les amis sont là. Serge Okende. Serge. Serge.
Au camion bazomema bakondo papa pe mama eke na mboka na bango na village natal na bango ake kokunda bango donc camion ezokende bakongo yango oyo bamemi baparent na bakongo po bakunda makula. Vraiment c'est triste pour la Serge de papa na mama mbango moko kor yango ezobima bande kotolanda événement ya pasi pe ya mawa oyo eyeli Serge Luyeye. C'est vraiment tragique, c'est vraiment triste. On a fait la baboti, c'est vraiment triste. Là, c'est la sœur de Serge. Serge, moi aussi. Ils ont passé Bandeko. Papi, porque la kimia, porque bat na paz. Serge est devant le port de ses parents. Accompagné de ses amis, donc à deux artistes, aux hommes Bamemisi, Bango, cercueil, aux cercueil, il y a papa, je crois. Mandeko Batiki Serge T, Baninga Naya Moussala. Là, tout le monde va m'appasser, tout le monde va faire tout ça, tout le monde est JB, LBG, tout le monde est oxygène. On va compatir dans des comment c'est ça, Serge Ewana. La réalité moins triste, c'est une triste réalité. On ne fait rien. On a bien ma caméra. On a escato qui met la beauté. Voilà, on les a papa. Ils ont les corps centrales, à placer 2 corps, c'est vraiment tragique. Et au monde, mes parents vont pour faire mon corps. On doit vraiment compatir par rapport à maman. Par rapport à maman et en gros. Par rapport à maman. C'est vraiment tragique. Pardon.